Montu nyonso tu na se ya mabele oyo. Ezala païen, ezala chrétien, ezala nani. Montu nyonso tu aza na sémence. Amen, amen. Ngeka musango mwana kama mwa kupa batu mona ane loko. Na ane loko, msupa kenda na ane loko wa nzambe. Montu nyonso aza ne loko wa nzambe. Oyo ezali bomoi na yo. Lolengo oyaki na ba problème wana ezotungisa yo te. Oh lelo so mutu babenga yaka to prière zozela kaka prière ya combat. Bitumba de zila ka to linga yo zela kaka prière ya combat. Bible alobike Satan ba bwaki ya na sama bele. Bongo kitina kanda na pifonio sotu. Oh ezali image ya moke. Tangu nzamba tindi yo zali pembe. Santage. Amen amen. Mais tangu yo na moke. Obandi kokota bikota ko. Obandi ko simba bisimba simba. Obandi ko lula bilula lula. Obandi ko sala bisala sala. Obandi ko mema bimema mema. Obandi ko kota bikota kota. Obandi ko yamba biyamba yamba. Et regarde comment ta vie est devenue. Amen amen. Amen. Oh yonde zali bon nzambe ya nzambe. Mais tant que vous moïne comme boy pardon mon frère David. Pour changer position. Et quand tu déjà sémence à ma bête, tu dois avoir la conscience. Tu dois avoir la conscience que la vie du péché ne m'appartient pas. Je ne suis pas de la nature terrestre, mais je suis de la nature céleste. Je ne suis pas créé pour pécher. N'a pas condamné mon côté. N'a pas baka mon mais n'a pas fortifié encore. Ayamina moteur maintenant sont dans une touka. Et quand tu ça va payer, va tchel. Amani comme on nous a pisale na. Ça va pesa ba. Est-ce qu'on dit karabana on a bien. Ba comme bano ba so ba goûter. La comportement là-bas. A pambola mi on tourne essayer. On église des fois. Papa qui mo ben na ma tête. Ben na za ma tête. Moi na yezate. Mais na ko lukaka ndinge. Pesa bili loba na nzambe. Otango ezo ya ezo kata. Kolo bakate bateyo na zolo bakolo bakate bateyo. O babwa kelinga jeton. L'église babwa kela ka mutu jeton te. To kwa ka kabisi ke kwa esa nini? E kwa isoke kwa eba na yo bangwana. Amen. Bien aimé. L'autre fois, nous étions tous des prostituées. Kozala ki bandumba na mokile. Kosala masumu, kosala ba viwo ezo sepelisa nzambe te. Kolangwa, kosala mabe, kosala nyonso to mutema nezo se. Ozala ki prostituée na zala prostituée. Amen. Na kokota l'intimité na ya logola Europe. Atanga makambo esenini. E komami na luyenge kotanga makambo komami na kwisa kubalite. Oya beza na batobela zo memo na mabe pa yebi semas nese kufa. Alingi bino mi pare ko komandenge. Moko. Oya l'église, muta ontonga pasteur. Ontonga bosala nzambe. Kanakle, kabango. Yobe Akoto ba semence. Soka bise koti, asa suyo. Omonka la zoba. Ils ont quota. Aujourd'hui le Seigneur nous laisse. Aujourd'hui le Seigneur nous fait grâce. Aujourd'hui le Seigneur t'écoute. Aujourd'hui le Seigneur te pardonne. Il ne te pardonne pas parce que tu pries. Mais lorsqu'il regarde son fils sur la croix, il n'a pas le choix. Il n'a que le choix de te pardonner. Il n'a que le choix de t'accepter. Mais il y aura un temps. Azamwana motote boa kosangai abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Détresse, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Nous te supplions ce matin au nom de Jésus-Christ.
sauve nos âmes, sauve ce peuple, éternel Dieu, et que le Saint-Esprit et que la puissance de ta main invisible crée des choses visibles ce matin. À travers ta parole, donne la joie au cœur brisé, donne la paix au cœur brisé, car tu as dit dans ta parole, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais voici Seigneur, comme un instrument, utilise-moi avec les actions de grâce et je scelle ma prière par le son de l'agneau. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Merci. Pour permettre que tout s'engane dans mon colo allélo. Zambé wana na pesi lisou merci. Comme on a mon sali naye ko faire confiance ko pe sangalité à la tombe allélo. Ce qui a été Zambé oyo alobi na makomi na ye mafuta zo uta na mutu ya ron et papa Moïse. Ezo kita na assistant naye notre pasteur Guy. Ezo ko la ancienne surtout pe peuple na Nzambe. Merci na papa Moïse, na papa Guy. Aussi, nayo ceux qui ont été toboté amen amen. Tika ete nzamba pambola biso nyonso to. Ya tongo alelo, na tu nakaka nana na kai pe Bible na ye. Ceux qui m'atoyent la Bible, batomboli yango, la Bible qu'on demande. Nana za la Biblia, que le Seigneur nous bénisse. Gloire à l'agneau. Nzamba pambola biso. Merci beaucoup. Ya le kwa masu a no hein. Motonio so peta kotaki. Tamba obelela, zana la Biblia, zana la Biblia. Bato bakokota tant on délige goya, tant ma problème goya, biso to goya ba lo lengeli ya kosambe na poto telemi na makambo wana par rapport à la parole de Dieu. Nzamba yoka mutu te yoka ka maloba na ye. Amen amen. Soko lobele maloba na ye, eza lo wa so tuni mettre blo, aboyi biso ke so ke samba sans code o longa te. Il faut ça na code. Ce que vous allez dans le code biblique, non que l'homme a makambo été aimé la paille. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Comme la biso, il y a ton malélo, et Zali, je porte la sémence. Je porte la sémence. Nazo, na katinanga, na Zali, na sémence à l'ingala. Mboto, voilà. Et dans la enseignement, mon moula ikolo inspiranga. Mais les lots, na mon mamoka kana me pousser pour que le peuple de Dieu à comprendre. Lorsque tu as la sémence, et ça n'est pas chrétien, c'est que nous devons noter que mon surtout nassé à ma belle eau, et à la païen, et à la chrétien, et à la nan, mon se passe à la sémence. Amen, amen. Mais comme ça, moi, coupe avec mon âne et loco. Nan et loco, je suis à Kena, on a les loco en Zambe. Mon sont à les loco en Zambe. Amen, amen. Nous sommes tous dans la sémence na kati ya bomoyi na ye. Et les gens qui sont chrétiens, et les gens qui sont païens, bazali sémence. Bazali na sémence wana. Parce que la Bible nous dit, tel que Dieu est, tel que nous sommes. À quelle personne est l'iningi na ye. Avant ma potentialité, le roi n'a pas dimanche passé, à Tiakati na moto, nyonso. Mais la ligne a illustré comment les choses se passent avant la côte à la parole. Oh, les alliés de Moïnayo, la nanga malam bien aimé dans le Seigneur. Bon, Moïnayo, autant que nous avons bâti dans la Sama Belé. A-t-il dans nos problèmes au salaire à Nangote? A-t-il dans la Kimia Nyonsotu? Il a dit dans sa parole, j'ai des projets de bonheur et de paix, et non de malheur. Alors, il dit, quand moi, les autres comme l'on Nzambe, n'a y a bien ngote. Amen, amen. Bon, Moïnayo, tant que na Sama Belé. Oh, les alliés de Moïnayo. L'olengo yaki. Oyaki n'a pas problème, moi, les autres on dit ça yote. Oyaki n'a pas minyoto et balati ça yote. Oh, les lois sont moutou, benga yaka to prière, c'est la kaka, prière à combat. Bitumba de si la kato linga yo, c'est la kaka, prière à combat. Oui. Parce qu'on comprend que Moussala et Yesu Masi a été découvert. Et qu'on soit un bataille belé à Bitumba, tant qu'on comprend que Moussala et Yesu Masi a découvert. Amen, amen. Il y a 4 bonnes de l'ozon, c'est la casse. Dans la
bien, papa. On va que ce que bandi ko la kumbi sanza parce que kumbi sanza. Mais il doit pas que to bandi bitumba. Amen amen. Bongo ile zala kipo. Tango yena sama bele. Mais yo kama kamboleki. Isimba. Oh ezali image ya mokili. Bible alobike. Satan abakwa ki na sama bele. Bongo kitina kanda na pifo nyonso tu. Azo yokela mutu mawate. Aza kwa taki mutu nyonso tu. Ndenge ka ozo kita. Okudani na bamboli nzambe parce que Yesu alobi. Mokola mokilo akoya. Kasi akokuta ngane loko na yata mako. Voilà pourquoi Jésus sur la croix il a dit tout est accompli. Pourquoi tout est accompli? Parce que Satan a kuta ne loko na yata mako. Yango sukani ni kolongo. Yo moyo longeza te parce que Satan a zokuto na makambu na ye na basema so ya Satan. Yes. Come on. Amen amen. Oyo ezali image ya mokili. Oyo sepela. Olingi mokili mingi. Olingi makambo ya mokili mingi. C'est ça le monde. Fais stater. Mais oyo ezoyinga. Yande makambo. Oyo ezali image ya mokili. Tangu nzambe atindi yo ozali pembe. Sans âge. Na kimia nyonso. Mais tangu yo ye. Montana okanseke loko ezate. En réalité biloko ezali. Il y a la sémence dedans. Nakati ya ver oyo. Oyo ezotesa bomoyi na yo. Sémence ya bonzambe ezali. Oyo ezolakisa petwa. Oyo ezolakisa pembe. Oyo ezolakisa ke moto oyo aza makambo kitoko. Amen amen. Mais tangu yo ye na mokili. Obandi kokota bikota ko. Obandi kosimba bisimba simba. Obandi kolula bilula lula. Obandi kosala bisala sala. Obandi komema bimema mema. Obandi kokota bikota kota. Obandi koyamba biyamba yamba. Et regarde comment ta vie est devenue. Amen amen. Bamo ina yo pepi siko. Tango bamo ina pepi ndo somo mtazo tuna nzambe. Nzambe lobi nini ye. Pona bamo ina nga. Nzambe lobi nini ye. Pona lipo. Nzambe loba lisusu nini esa loba. Kala. Nzambe loba vayo tune mituna soki alobini. Déjà loba kala. Alobi que je souhaite que tu prospères en tout. Amen. Yo ninga loba lisusu nini. Voilà pourquoi comme ça basala nzambe biloba loba. Même s'il n'y a pas la prophétie, bah on s'arrête à tout. Pas personne prophétie pour se payer sa montée manayo. Amen amen. Nzambe loba lisusu nini déjà loba. Soki na tuni na kacha bidon nini ezali. Oh, nana biso ke zamani. Bon soki eza pétrole. Bon soki ezali akene. Amen amen. Bon soki ezali masanga mbila. Masa. Yango pesa na pembe masanga mbila. Eh bien mon ndenge. Bon soki eza masanga mbila. Amen amen. Amen. Oyo nde ezali bonzambe ya nzambe. Amen amen. Na kati ya nzambe na kati ya bonzambe malamu nyonso tu oyo ozoluka esali nini ezali. Papa David leka bote. Comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique Jésus. Pour na bayo nyonso tu bazondima basala nini babika. Susi ya nzambe ezali ya kozongisa yo na vraie identité na yo. Nalobeli moto moko. Soki makambo ne kufa, soki makambo ne beba, soki tengama etali ngai te. O etali ngai ezali koyebete Yesu Masiya aleka na nzela ne kulusu pa ganga tout est accompli. Na tonga lelo nalobi lipara wana tengama epanda kodunga. Sina wana esanga sase bande sosa. Ndenge na so ekota na bomo ina yo noko. Tango nzamba zo mono zo lela, nzamba za contenté. Tango nzamba zo mona yo na passe. Nzamba za contenté. Voilà pourquoi la Bible nous dit mwana na ngai okei wapi motema na ngai nzambe za kobeta bisika oyo okei yango nde memela ba problème yango koma ko souffrir yango koma ko yoka. Alors nzambe lokola zali ozali potier na maboko na ye
archive azo salani ayebi ba pièce ni na koki ko changer na bomo na yo po yende mutu akela yo na tonga lelo nzamba kende ko zwa pièce ozo zanga na bomo na yo atia yango pa nguna na yo ba yo kaso amen nzamba zo salani azoya mais tant que bomo ina komi boy pardon mon frère David pour changer position et quand tu déjà sémence à ma bé mais pour Olonga et c'est qu'elle faut comprendre. La première des choses, la conscience doit travailler. Tu dois avoir la conscience. Tu dois avoir la conscience que la vie du péché ne m'appartient pas. Je ne suis pas de la nature terrestre, mais je suis de la nature céleste. Je ne suis pas créé pour pécher. Je ne suis pas, Dieu ne m'a pas créé pour pratiquer le péché. Amen. Péché dans mon linga dans Dieu. Kota ma bonde, lela ma warazam. Aza digne et fidèle de te pardonner. Amen, amen. N'a pas condamné mon côté. N'a pas baka mon tout mais n'a pas fortifié encore. N'ayez pas peur, ne crains pas. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Même si tout est noir dans ta vie, il est capable. Il y a plus qu'avant. Amen. Nzamba koya. Tant que yozo kota mabonde yozo lukaye. Yoka mabonde lino ndenge mata. Papa David Sopanga. Wana yozo bonde. Nzambe sunganga. Nzambe sunganga. Nzambe longisanga. Papa nangai. Kolo kotika ngate. Azo kama bonde lina yo. Semenso ekota ki amabe. Azo longola. Mais moyo yeba. Ezate. Losambo ne kenda kana mupepete. Kase kenda kepa ya nzambe. Azo yoka yo. Makamba mabende. Ekoti ebele na fina yo. Yango nzambe pazo zwa tan ebele. Sayo ayebi ke soki apesi yo libala eke na eza na bato basangana babebisa libumu na yo abandi nano lapesi yo libala ake kobongisa nao libumu na yo soko ozosenga ye mosala abandi nano kobongisa ayebi ke soko ozwi mosala okoki na ye soko ozwi bo abandi nano kobongisa motema na yo ayebi ke ozosenga ye mutuka ayebi na motema na yo soko ozwi mutuka ekokotisa bapege bachere abandi kobongisa nao bisaleli na yo azobongisa nzambe azozwa Nzamba zozwa temps. Na lobi nzamba zozwa temps. Amen. Na vie na yo nzamba zozwa temps. Amen. Na vie na yo na lobi nzamba zozwa temps. Amen. Na ko fortifier moto moko. Nzamba zozwa temps. Amen. N'ayez pas peur. Amen. C'est moi ça na mabe kotaki. Ndenge kotaki. Eza na moto moko obimisa mo. Na lobi azobimisa. Amen. Na lobi obimisa mo. Amen. Eko bimanani. Na maloba na ngai te. Na liloba na nzambe ekobi sopamba ekobi mana maloba na ngaite ekobi mana maloba na nzambe liloba na nzambe ekopesa yo esengo tata na lobeli bato nyonso tu o baya babwakela basemence basor ya mabe bakanisaki basukisi yo lokola batikelaki yo makolo oyanda kwa nzambe lokola batikelaki yo munoko oyeba kobondela nzambe basali erreur oyo ezalaki kati ya mabe nzambe alongoli yango azongisi oyo ya sika yoka asoki kozongisa oyo ya sika te asoki wana te okoremarke ke ezalaki leloko te na kati mais ezalaki leloko ebandai te komonana te mais sikoyo baforce ya bapriere na yo nakotanga liloba na nzambe ndekei kobakisa makambo mosusu oyo ezalaki te nde bakiseli o mais je regrette lorsque quelqu'un nzambe apesi ye makambo mosusu oyo ezalaki te abakiseli yo badon apesi yo mosolo apesi yo nyonso mais pourquoi retour ya makambo wana ezalaka mpo na nzambe te je me demande à quelqu'un nalobaki yango na bandeli nzambe apesi oyo libala libala nepesaki lokumu. Il y a dit combien de personnes ont le cabal d'alliance. Est-ce qu'on dit qu'à la banne on a bien? Bah comment banne on va écouter le comportement là-bas. Est-ce qu'on a dit ça va c'est là ensemble? Nous avons personne maïel, et ça pour naïe. Maïel on a comment on peut calculer n'aimons ça la maïel à ma paix. Oh maïel mais comment ça on a maïel il y a ma paix. Nzamba peso yo munoko ane sanjo la kaito mela kande femela nzamba pesa yo nzoto ane zaya yeto zaya yo o
mutu apambolami otuna eser o église de quoi papa qui mo bana matata bana ngaza matata moi na yezate mais na luka ka ndinge na luka toi tu crois que ozo bisa pasteur qui non tu ne dis pas pasteur ozo bisa nzambo opesa ngani ba nzambo no opesa ngani ba lusa kerer na ko yate pona zo to sa mobali na ko lekayo mon solo. Est-ce que tu donnes ta dîme? Tu donnes ta dîme. C'est la semence que le Seigneur t'a donnée. Et est-ce qu'on peut sa dîme? C'est regrettable. Ce sont des choses que le Seigneur, la semence que le Seigneur t'a donnée. Est-ce que dîme na yo, nzamba pesi yo 1000 francs. Alors il a 100 francs. 100 francs. Oya ko pesi. Muso mona mutazo lia dîme na mukokoli na alena nzete mobimba. Mais et combat na mutu te yo kombe manzete na mutu. Amen amen. Ndoso mona bomo ya mutu nzamba bongisi me mutabalukeli nzambe et na bato ba na facilité ya kobalukela nzambe mutazo église abi mbongo na ngai fona bomba na nda puso na kena mpune yo sila pam mbango na yo ndenge sila na baba kobangela ngote sila na présence ya nzambe. Amen amen amen. Zalaka ne sengo soki mbongo ne sili na kati na présence ya nzambe ozoki lobi nzambe na kumiso po na tiki ya mokuna. Mais pourquoi ces mensonges nzambe apesio ezo sala retour à l'expéditeur te ozozo misero mokolo na mote pona okomeli nzambe ngako okomona bato modèle wana ni nazole nzambe déjà bongisi bomoi na ye alongoli ba semence ya mabe okomona tangu yo kimi nzambe yo kanza okimi nzambe lelo za mosika na nzambe makabo ebando sopa na lisusu te nzoka ne bible solo balanga mafute kozanga te na temple makomi elobi nanga ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tangu yo zomona na te ne tonga ozo sambela lisusu te tu n'as plus la vie de prière so telemika na présence ya nzambe oyandami na prière de olali eza makambo ozosopa makambo nzambe ozokwisa makambo balobaki mobemi maki aswanaka te asalaka nini yo sikoyo ekoma koswana na kobunda nyonso nzambe apesaki yo olesopa nesila me esali boye simba boye mamadi ebaluki position ya des gens ofini ozotala mutu bozomona mutu ke atamone mutu nasema likolo ozoma openda mutu nde nzambe akela femme ezoyebana te otali mutu bozomona azotekaje pena elongi moya pasi. Amen amen. Ena ba tusaza na mbongo te mais soka bimeli yo bozoba oyo aza bakateli yo na sali taya ta bazoka liso a député to mwana na nzambe. Amen amen. Mais tellement yo komanga ndo pa ya nzambe obondelaka te tata nzambe mama nzambe yaya nzambe nyonso esila na kaka de pa na yo. Amen amen. Amen. Ozobalusa position ya vie na yo. Nous sommes la seconde moto. Dans vine baluki bo. Aye a. Na mona mikolo na ex. Ngoye zate. Na kena ngana lokolo a Jésus. Ya wana na lokolo a Jésus. Moi 2 mois. Na mona nete. Na lokolo a Jésus na yaki. Mais ba on négligé nga. Na kena ngana lisabi a Jésus. À Jésus, wow. Okokanza ke basala ya nzambe basila nguya te. Yonde obalu sa position ya vie na yo. Tiko yo kama kambo boleka Papa David. No komi te ezala kabucha. Cha. Nzambe na bala Nzambe na lola na bala. Na bota. Nzambe na lola na bota. Nasala nzambe na obosili sa basije et kolia yo temps que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais prêcher pendant quelques minutes. 1 Roi 3 16 à 28 rapidement s'il vous plaît mon frère, je n'ai plus le temps. 1 Roi 3 16 à 28 pour permettre ngana teya parce que lilobana benenga na linga. Il y a nzambe batanga kangote mais il faut bimisa makambo et batamiwa. Amen amen. Nazo prophétiser ba jeune ex ya lobby
eza autant bazoteya monde ya ténèbre ezolenga oleki opei boye bato bayoki balobi te makambo oyo nanu jamais l'homme a parlé ainsi ezala bagene ex un roi. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 3. S'il vous plaît. Rapidement. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 3 à partir du 6e verset jusqu'au 28e. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle de la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein. Rapidement. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais affronté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui. Que le Seigneur nous bénisse sacrément la parole de Dieu. Vous faites seulement quelques minutes dans la ligne. Amen, amen. Et ce que nous sommes dans le monde, mon lili, ton père saline, lumière par rapport à l'inspiration et à mon sang. La Bible nous parle de deux femmes. Parce que on a mis balai bazar, banane. Banabi basi on a mis balai bazar di banane. Ba prostituée, basi ya dumba. Basi on a mis balai de banane. Il faut que tu cette image na bango. Ezali image ya épouse ya Christ. Donc na lobi te pour le balanga te que Yesu azan dumba azana basi mi balai. Eza ba image ya basi mi balai o ba pesi pour batalisa yo. Yesu azan dumba le kwa yo te na bo déjà oligo za la 10 copines. Jésus n'est pas comme ça. Azaka na moi si moko ko ezali église. Mais ce qui m'a cité ezali côté cette sont des personnes, des comportements ya batu oyo yo bayaka vers Jésus. Amen, amen. Balobi qu'il y avait deux prostituées. Oh basali. Tava bota bazalaki na wapi? Na ndako. Balobi ndako. Il faut tomber sa image. Balobi que deux femmes baya pas nani ya roi. Le roi c'est qui? C'est notre Dieu qui est le roi des rois. Le roi Salomon c'est l'image de notre Dieu qui est le roi des rois. Balobi basi wana mi bale bazaki na ndako. Na bandi ko tuna nzambe ndako ane zani. Alors na moi éviter David à lobby. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Donc ndako bala basi wana bafanda ke zalaki ndako ya nzambe. Donc bafanda ki na kata présence ya nzambe. Amen, amen. Balobi na biso 3 jours. Et bimi kuna yo tche pas la. Il faut tomber sa image na 3 jours wana ezani. Ezali bongo confirmation ya kolosé miwana. Muto apesa ba mose. Po batandi Kongo na ete balobi ka basa na bakomi na nini? Na zemi. So kolosé mina. Zemi ezanga tateza. Kolo na mozala ki l'homme de 3 jours. Oya kotaka abimaka mukola bisabi. Yende mukolosé miwana. Amen, amen. Balobi na biso bana basi wana babota kinani. Deux fils.
Bali babotaki fille na fils te babotaki deux fils. Moi baboti mwana mobali, mosusu baboti mwana mobali. Donc il dit que semence ya yaya eyebana. Semence ya Yesu Masia ezalaka ya makasi. Soko moni ba bibotu na ndo bota mwana liboso na ngaba ngabota mwana za mobali. Bwani kwa ko jaba ndeko na basi. Semence ya Yesu Masia ezalaka makasi. Mukola semi wana c'est Christ. Oya pesi bana mibali wana. Oya bakoti na bapumu. Bana basi wana babo. Amen amen. Ba parler biso na épée. Image ya épée ezali liloba na Nzambe. Otango ezoya ezokata. Kolobaka te bateyo na zolo bakolobaka te bateyo. O babwaka linga jeton. L'église babwaka la kamutu jeton te. To bwaka kabisika te kwa esa nini? E kwa isoke kwa yeba na yo bangwana. Amen. Papa c'est biso image ya Israël. Israël est un monde. On va craindre Nzambe par rapport à les rois kataki makambo. Balobi va craindre nini? Sagesse ou ezalaki pas ya roi. Et la sagesse de roi c'est quoi? La présence du Saint-Esprit. Maintenant je vais prêcher. Balobi ki bana basuana. Bazalaki bandumba. Parce que j'ai trouvé la carte na église. Bien aimé. L'autre fois, nous étions tous des prostituées. Kozalaki bandumba na mokili. Kosala masumu, kosala ba vio ezo sepelisa Nzambe te. Kolangwa, kosala mabe, kosala nyonso to mutema nezo se. Ozalaki prostituée na zalaki prostituée. Amen. Amen. Yes, Nzambe na mawala ye. Alongoli o libanda. La vie à masumu, ya bosoto. La vie à mabe. Bateyo liloba na Nzambe. Et petit motema na yo. Yango se retrouva na zemi na kati ya libomo. Eloko elongwisa yo na mokili. Obanda komela masanga. Obandaki kosala kindumba. Obandaki kosala vie nyonso wana pede nini. O nyonso wana lesbianisme nyonso wana. Obandaki kosala yango. Mais lorsque liloba na Nzambe kota kati na yo, okoma na zemi. Amen amen. Zemi wana soki koti. Est-ce que natuni na? Tu peux noter ceci. Qui se respecte, un vieux tchène. Tchène, mon bazar. Ah, ça, je bazar. Il y a un vrai prostitué. Ou se respectable. C'est la vérité. Ah, moi, on a un passe-temps. Mais Balubi Bachel, Louana, Bachel, Mibale, Basui, c'est mi peut passer. Mais va se retrouver dans le bata. Bien aimé, si tu es chrétien, chrétienne, place nous allons bandater. Et ça, la présence en Nzambe. Soit qu'on suit ça, yaya. Soit qu'on est dans Nzambe, côté katinayo, il faut vivre ça de bon nayo. Et l'ikoloba, autant mon la choubo était, mais autant mon la bonne. Position, autant mon la faut changer. Soit qu'on m'a dit qu'on y a tabini à telle là. Okomi mutu enkete seke ozana. Moi c'est assez mais ça biloko ba pekisa kaya la tate. Na biloko ba pekisa kaya ya te kweza ba semi mususu ezala ka compliqué. Amen. Lolenge Nzamba bengela yo, ezondenga bengela yete. Zami na yo ça compliqué. Ezo senga yo ba discipline. Zemi c'est la sémence. On Nzamba tindika katina yo, yeso pesa katina yo. Il faut changer opposition en temps. Si vous avez un zé, en tant que tambour, la bouteille malade. Amen, amen. Zé, mais la présence en temps. Si tu as la parole de Dieu, tu auras toujours besoin de rencontrer le Seigneur. On va poser la côte à la sambela. N'a que l'ukanzambe na bazamba. N'a que des mangengenge. N'a que des bassins à la retraite. N'a que des. On n'a jamais na coco fan d'un mois sans que n'a mon zamba. Sans que n'a mon retraite. Il faut na quota. Na ke dokuta na baki Nzambe so lingoyo ke bien na public aloba likolo likolo Bible lobi na Apocalypse eza na écriture o eza na kwisi ya mobali esengeli kozala nini kotanga yango nani oyo akoki kotanga écriture o ekomami na kwisi ya mobali soki ezali kaka mwasi na ye te. Amen. Nakokota na intimité na ya logola Europe atanga
kotanga makambo esalini ekomami na luyenge kotanga makambo ekomami na kwisa mobali te. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Basi wana va se retrouver dans quatre d'église. Qu'est-ce qui s'est passé quand même bazalaki bien? Bazalaki bien. Nangina dieu sabe bato bazala moni mutu mo bazalaki na epomba akomo sambela okomo tumbole te. Kotumbola mutu te so moni ayo vanda l'église. Tika ya vanda za yo te mutu kuke mape. Alors ça ngani. Mais so oyeba ke nenga zalaki. So ka kitabo za pona yo te. Et ça parce que ça na se. Amen. Au monde na yé. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Balobi tango bazwise bavandi na kati ya ndako moko moto asangisaka bato ezaka Yesu azwaka na bato oyo ya mabe na bato ya malamu atie bango esika moko yango alobi tika livre na ble ekola esika moko ye moko bayebi eloko nini akosala na yango toza awawa tika tokola me kolinga kokola te lokwa mbuma mabe mpo na suka no bakokata yo bakosala nini bakobwaka yo na moto baza bien mutu aolula moninga aza te toza toa bien ntango tobandi makambo ya bien soki oyo kuna prophétise nga mpe nakoprofétise zuwa eza te soki oyo kuna tei malamu nga na kosala évangélisation malamu zuwa eza te mpo biso nyonso toza na nini na semence toa na zemi ya mobali moko me ntango baboti moko azwi mwana alaleli ye na nini na basen na ye sa gene azwi alaleli mwana na nini na makolo te na sein na ye nzoka nde sein epermetaka mwana asala nini amela po asali yango monaka na bopito bamama na bafemme sage bapesa mwana c'est sein. Amen, amen. Pesa ye yango mwana o mama wana apesa sein tia lemba ola contrôler mwana malamu a contrôler ninga so pesa sein a contrôler bien te ngana bana ko kengela banka na lidusu na lana ka te ko nazalaki wa makambo na obeta nazalaki na kengela bango na mwana mwasi wana zwa sein na ye amatisela mwana na ye mwana kufaka te akangaka ye précisément na zolo mwana pema nalingi nakota bona bite makambo batu akota natika bona bafere na amen amen mwana kufi na kengela mama Georgie akamata mwana ya moninga oyebi eza na bato belazo me mwana mabepo ayebi semence nese kufa alingi bino mipale bokoma ndenge moko oye l'église mutu aotonga paster aotonga mosala nzambe kandakule kabango yo mpe akoto basemence soki ayebisi ekoti aza zuyo omonikala ozoloba ezokota ezofanda ekosala misala na yango yo ya l'église otalaka bana paster otalaka mama paster otalaka basala yo yelaka nde bato ya kotala mitala yo moko na makambo eza kati semence ya mabe ozwi yango wapi semence wana ozwi yango wapi eza ya nzambe te balobi mwana mwasi wana asali échange papa ki nalingi natuna ata mama mariam natuna papa ki te mama mariam ata toboti mokolo moko yo kokosana elongi ya mwana na yo osala échange bamama boza yo boti ngala boti po tozaka na babebe biso nyonso balobi babotaki après 3 jours mosusu asali nini siko il y a 3 jours déjà différence esali mais comment mwana mwasi wana azwaki audace ya kochange mwana na ye apesa po ata bazali bamapasi yango balata na bilamba ndenge moko ozwa courage wana mpe toaka butu osala échange oyebi mpo wani azwaka courage mpo zemi wana ezalaki ya mobali moko bilongi ya bana ande kokana makambo ya ye yebanaka bisaleli wana eza ya nzambe te amen amen nalobi boye mwana mwasi wana azwaki courage mpo atalaka malamu amoni ke mwana nga na mwana oyo basali nini bakokani semence ya yesu masiya eyebana soki omoni moto ti lelo ayaka na eglize
ayibaka amelaka azalaka nyonso akotaka bar akotaka tête akotaka boîte de nuit akotaka azala facilité nango yeba ke semence na ye na ya oyo ekokani il faut ba semence na biso esalaka nini ekesaka te ekokanaka biso nde toza na kati na bonzambe fo tolobaka liloba toyokaka ndenge parce que makambo tozoyoka euta epa na biso te euta epa ya nzambe koma yo semence na yo eza lelongi nango mpe elongi ya semence no elongi mabe. Amen, amen. Mwana mwasi na biteba oyebanga te oyo na oyo namoni yango ezali ti bakopaka oyebi eloko elekaka nga nazalaki wana ye azokanisaka jusque là bana na bango bazalaka bilongi ya kokana dès lors ya ye akufi mwana asi achange fort asu vivant akombo benge mort bilongi echange. Amen. Oyoki nga est-ce que comprendre ye azokanisaka mwana nazaka elongi ya kokana nzoka te longi eza su ya kokana te oyo bakombo benge vivant oyo bakombo benge mort eza na partout baza na présence ata oza na kati l'église mais semence no esi ekufa kala koboma ya baninga te tika ya baninga kina bano bazoya bapate oyo baoya baza bapate nkolo baza bapate na yo te. Amen, amen. Oyo foliaka oyo fo opebisa discussion ebandi mwana nanga te yanga azali boye te eloko ebomaka semence ya liboso koma négligence. La négligence tue la sémence de Dieu. Ozali na protocole, oza na musique, tu ne fais pas bien l'œuvre de Dieu. La sémence que le Seigneur t'a donnée, oza négligence, oza na facilité, oza na répétition te. Voyez que vous mandenge ni, oza négliger protocole, il faut oser la former. Oza boya formation moderne, ngana yebi, oyebi ni. La négligence tue la sémence. C'est l'orgueil. Voilà pourquoi la Bible me dit Dieu résiste aux hommes et il fait grâce. Soko za le ndo mo mtazwena na protocole. Ozo ya totala ni ozo denda. Ozo ya kusale na nzambe. Amen, amen. Amen. Ozo mona mtoya la musique ina en retard hein. Ozo ya totala ni ozo mata. Ozo ya koyemela nzambe. L'orgueil. Et bato botsamba osane azo résister. Il résiste aux orgueilleux. À tel mais la kaba orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Il faut être humble. La personne qui a la chose de Dieu, humble. Voilà pourquoi bato bakana ko retenir elongaye soute. Ok. Naki Yesu. Bato ba obse quoi. Ba bika, ba mona. Mais jusque là, on peut retenir le métier. On m'a dit que ba yaka po ba kangai. Ba tinna moye ko nenda ke ndogola kisaba ngo qui est Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Yo lingi komi mona ki bongai. Ke ko ko mangai ngai. Amen, amen. Et bon ma sémence, négligence, orgueil. Et bon ma sémence. Manque y a vide de prière. Et bon ma sémence. Si tu as la chose de Dieu, il faut prier. Nous n'avons pas parlé à moi chaque jour. Quand tu ne pries pas la chose, et qu'on se terre, et qu'on s'étouffe, ça tue. Osa nangolu nzamba yo. Ozo ba vision. Yo quand ça vous appelle. Ozo vision zo longwe, ozo prophétiser, mais pas tellement malam. Netinga la zaboy. Bolimbi saranga zalaka fier. Ce noté à l'inobanza. Pota yo boy ko loba, nga moko na mindi maga. Na loate nzamba salanga grâce. Na teaka. Bien. Na posa yo ndi maga te. Alors na salanga ngo fier, et sur na fierté, je garde ça jalousement. Amen. Je garde ça jalousement. Et puis ça mène dans mon union sauté. Tu vas pas pécho alors dans le bel abisso. On va regarder dans Salomon. Voilà, c'est que ça va le papa là moi c'est que c'est un lobby. Tous on partager nako. Na lobby na bateau. Na tangi Bible na lobby skoyo. Toi interpréter.
Moi, quand moi, pas vu le bâtiment. Quand place bâtiment qui est tangué, on se déposé. Mais ton bas qui doit interpréter. Avec la science, on a interprété. Amen, amen. Il faut bien garder la chose. Et là, on peut combattre la sémence. Et là, on peut combattre la mombongo. Et là, on peut combattre la libala. Et là, on peut combattre la vie de prière. C'est la prière. C'est la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Sois dans la présence de Dieu et combattre la sémence. Quatrièmement, entourage. Tu viens dans l'église au salab et kiri. Et kiri. Qui n'a pas vu nos yeux? N'importe que kiri, ça n'est pas sangani boye. Toi, il sangam moko bananza. Oh, mon a sous-groupe. Bonjour, créer ma sous-groupe à la bonne pour Botonga. Pour Bukani la Kabatu. Pour Bolinganaka. Ya Nzambete. Olingana ya mape. Et bon magasemance. Autant boti kabiswa koke kokota na kuzu. Église ezalate, pasteur a ozalate. L'homme biso doit avoir la semence à mokili. C'est ni on allait, on l'est na tombe. Ça tue la sémence de Dieu. Garde bien ta sémence. Ba koma liboso roi, liboso nzam. Bana basi wana babandi ko swana. Yangate. Eza mwana nangate. Eza mwana nangate. Babandi ko sala ba discussion. Babandi ko sala ba discussion maman. Babandi ko sala ba discussion. Yangate. Aujourd'hui le Seigneur nous laisse. Aujourd'hui le Seigneur nous fait grâce. Et aujourd'hui le Seigneur t'écoute. Aujourd'hui le Seigneur te pardonne. Il ne te pardonne pas parce que tu pries. Mais lorsqu'il regarde son fils sur la croix, il n'a pas le choix. Il n'a que le choix de te pardonner. Il n'a que le choix de t'accepter. Mais il y aura un temps. Le nom sera la discussion de nos salles. Samba, boya koyanda kwanzam, finga basai na nzam, sala nyoso zo sala. La Bible nous dit, elenge sepela na bolenge na kasi. Kasi. Yeba, il y aura un jour. Il y aura un jour. Kota baba, kota baboite. Balobi ke soko yoki elenge lo kwana. Bible esi so sala ngoli sukito. Amen. Mon doigt me sana makosa mabe. Asala ngoli susu sala. Yeba moko lezali nzamba kobenga misambisi bana basala basala ba discussion liboso ya présence nzambe mukolo wana ko samba te tata na ko sala te mama na ko sala te moto na so beli so moto ko sala te kopa masanga wana ko sala te mwasi wana ko sala te ko sala toi seul en face du roi ko samba malama déplace ko samba. Il y a un bien-aimé qui dit, qui chante que Attends l'élo, il soit zombie. Il est pas, il est pesali. Ce qu'il est l'eau, il est couffé dans ma soupe. Au coquin de wapi bien-aimé. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu as coquille au téléphone? Non, non, moi, si on a l'objet, Namoni, ou l'objet, le roi Bozo, où elle est là? C'est une sani. Nakabola, Moana, Yozwandam, Yazokam. Béni soit le nom de l'Éternel parce que ma kamnabi son zambe ndazo kateyango. Yango Josué a compris ma kambouana a telem samo. Alabi mo ko kende telema wana mana bunda. Poso ki mo yole ki mo line goya. Muto ko albitra bitumwe ko za satana. Bien aimé, so ki na bituma vi na yo. Satana komi ko arbitre échec na yo de monani. Zambabi upasoli mwana apasola wana biba pasola bango azwa ndamu era batwe mwasi ana bati ko babi akabola kaka wa ezaki mwana te papasola ngana kozwa na côté à gauche papasola bene me mundo anozomona azosamba kambwana c'est parce que yeye ayese kufa alingi yo pozanga alingi yo pobeba bomono pe ko mamwindu bomono pe ezanga boko kanabino nyonso yana ba tu supporter l'élévation ba lingate. Il y a des gens qui supportent pas l'élévation des autres. Ani komo na yo kozana vie wana ya passe on lela kalela et ça na batu msusu asimba kisi na yasa bebi sa ba semence na ye azozela ka yo ya ko senga ye po azwa su ba semence na yo
bamakila na yo azwa babiloko mabota na yo po abebisa yo. Amen, amen. Bafoyela yo bongo bango basi babebisi ya bango bien aimé na bondeli okobebisa yo te kangami te kangami tango zo kangami nalingi to méditer na yo nzembo yo yebi yango ata soki Yesu azongi pelelo te eba deliwa pezali soki. Chantons ensemble. Lobanga na kufi na masumu changai nako kende wapi nako changa. Tu parles à toi-même, parle à ton esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parle toi-même. Ata soki Yesu azongi pelelo te eba eteliwa soki ngai soki lelo ngana kufina masumu nako kende wapi moninga litombani nyonso ya mokili nabungisa bomoi nanga soki lelo Yesu azongi pelelo te naye beteliwa pezali soki lelo ngana kufina masumu nako yembango lisusu na motema na yo bien-aimé soki lelo Yesu azongi pele na yebete yebeteliwa peza soki lelo ngana kufina masumu nako kende wapi moninga. Oh yes, litomba nini nazwa nyonso ya mokili nabungisa moina. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous accepter Rabiso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi dans Bolingom Salo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement. Donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala certifié, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Tali Oyo attaque au Tali
Donc toujours sous kaka na ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table centre au lundi mission ka au landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo. Donc cliquez lien oyo na se wana après titrage kazo elanda wana. Donc so moni titrage na se wana au mona lien. Alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage wana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbikisi. Asimbikisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go. Merci Jésus.